Bonjour, bonjour. Bonjour, place Kozwelayo. Bonsoir, place Kozwelayo. Na balandi nyonso ya Dédé Mayombe Nyekese TV. Na émission na bino ya kabien. Ondeko na bino, molobeli na bino ya Paris. Biso so toye donc c'est que makambo ezali ya koloba tolobaka blabla te to ape bata ba polémique te. Et du coup ezaka pour na kopesa no ba information oyo eza sur le net. Oyo nyonso ezo circuler au boyebi. Yango wana bomona pusani susu boso na bino naza présentement na Ones Subois. Bana 9-3 bayebi donc na Ones Subois naza juste na gare ya Ones Subois nzinga wana tokosala mo affaire moko nzinga na mopanzi nanga donc tokodévoiler nyonso te secret et tozalaki na équipe pe awa ya Jet Set donc babi te tomela bananu po place oyo bazali awa wana Ones Subois eza place oyo ya makambo ya katimini. Donc voilà pour nous koyesa bino ka ke na isu boso na bino pour na kopesa bino na bandi na kopesa nzambe oza mettre temps puis à circonstance ezali ba merci ebele na grâce pe chance et opportunité pe si biso na souffle de vie pour na hôtel masiko liboso na bino pour na koyesa bino ezali ba sango oni na yeli bino. Donc voilà au Dédé Mayombe molobeli na bino au Dédé Mayombe TV na bino Nyekese TV ya poto ya diaspora yango ila bino masolo eza brite ya balabala quoi donc yango lo bebele eza te na banina opesa mbote na ye moko l'honorable Nerombo Fumu abanga moyo triple brassard air service gouverneur la ville ya Kinshasa pe na peso ezali Patrick Tshisekedi Salif ba mbote ebele na mosika merci na soutien na mosika kaka ndongo baki tokoyoka donc biso to continuer ka koloba to continuer ka mosala Patrick Tshisekedi le Salif donc tozawana et merci pe na ezali David Mangaya le beau-frère national donc ya Fanny Chisse donc bambote ebele donc ya Fanny Chisse David Mangaya boss dit David Mangaya donc bambote ebele sika ozali pe na peso ezali choisi matata tatale biso bana février donc lokumu ya trop donc salut na yo ça c'est ali merci pe na soutien donc c'est à partir d'Anzela ya Papito Kindudi mokonzi na biso commune à Lemba donc notre mokonzi donc mokonzi ya commune ya bana Lemba nyonso Papito Kindudi donc ya Kindu merci ebele donc na soutien na oyo ezali chaîne oyo napesi bamakwata nyonso mbote et particulièrement na bien makwata oyo azaka ya ngai ya tout moment tikaka te donc jazz ekala la pe toza na ensemble donc bana Lemba mobimba toza ensemble pe napesi na présenter baméconnaissance na famille Nzembele oyo ezali ya Chocho Chimbumba énergie renouvelable auti kokufela serre na oyo eza grande serre na biso bana mandina bana matete nyonso méconnaissance tokufelaki serre na biso ezali Charlotte Sanza akufaki atikaki biso donc bato hôpital Saint-Joseph na Kisasa pe baméconnaissance na bino parce que serre aza moko ya mosali kuna na oyo ezali hôpital Saint-Joseph donc voilà wana Dédé Mayombe c'est bino kan papa du soleil za moko donc main noire et katani donc main noire to katan quoi on comprendre le baya Josido donc main noire ba beti Chidi Konkar main noire ba beti Chidi Konkar donc mawatro balobaki pambe balokaka pambe o Dédé Mayombe surtout yo Pichu Kombe wakombe donc kuna na biocop ozoloba trop donc yo moko munoko ekangami koloba esusu ni Pichu Kombe nie tana kangso munoko bango wana o maka uza otika lo ya poto te menwa basinyaka soki pa songolo pa pakala yo nani mukonza Schengen wako signé kuna bato baya te yo nani papa monde sopi bino botika biloba loba eza mabe poto eza ya mutu te poto eza savon te eloba nango pati zelele poto eza savon te kaka savon te poto eza savon te boloba bakoya te bakotikolo ya te fere boye fe likambo eza na ntango nango oyo ntango na Yesu ozo comprendre ntango babi likambo ya na ntango nango oyo ntango na Yesu donc oyo ntango ya fere gola donc totika oyo ezali biloba totika oyo eza n'importe quoi ozo comprendre donc voilà faire gola les padres déjà aza sur le terrain pardon ba musicien faire gola nyonso baza sur le terrain yango wana tozo continuer kobeta sete pa na bino ke o nyonso na sombi billet somba billet na yo parce que ba saper ya France ba mabe ba français ba saper ya France équipe de France ba mabe bana G5 pe ba mabe ba argo makaya ba koti makambo ba otu na bino bomo na ko na Facebook na ba TikTok babi est-ce que si bosombi bilamba ya fête mondiale où ils ont le 4 avril
est-ce que si vous sombi ba bien na bino wana ba kabe uta kota ba ya ba Patrick Epete ba Argo Makaya ba Rigen Ndombele do mobali ya Tania Silia ya Tania Boudi donc Rigen bon frère na ngai donc bana G5 ba otuna Dédé Mayombe tuna bango est-ce que basombi bilamba na billet na bango pona concert événement mondial où ils a le 4 avril na corps ya rina ya faire gola aya ngai te bino webinga la kana sa perte ka ba swag na ngani na la ka boy webinga donc la femme propre un collège de collège Chibangu de Sainte-Anne Elikia donc on appelle ça collègue na ya Sainte-Anne Elikia ba mbote belé ya collège Chibangu pe ba mbote belé dodo Chibangu ale boulochi donc vous avez le faille Masimango vous avez belé ba faille Masimango ba Dédé Mbola ba collègue na ngana PSP ba Loric Longue ya kuna pe ba mbote belé ba kinata ba nini tout ça ba côté ya Elikia Sainte-Anne quoi donc voilà pour vous dire que tozawana toye ko sabino ke ba billet ba visa ba musicien na bino nyonso bolingaka ba su ba visa ozo comprendre ba su ba visa na ba donc yo muto na no sombaki billet te ozozela o ba musicien na ba kozwa te artiste na yo azu visa en plus pe eza na ba communicateur o ba su ba visa donc ba o pe ba su ba visa te loko na beta c'était bolanda ba polémique ba to na te o ferré o aumela na yo o salie boye te nga Dédé Mayombe mutu na bino le patron de Nieke TV nga yo na deva bino na esa bino nga na Paris na esa bino ke j'ai fungwa mi ya dégâts surtout ba o ba ye vraiment na obenda bino matoi kozwa kutu ido ki mate boye bino mo koseka sa poto biso to ba ta poto akana to umela bino ba misebo ko kama kambo biso sala nga te eza pasi botuna ba o ba tikala eloko te donc esprit zonga sala musano ba mimio na Hervé Gola po oyo sala musala na bataringe po otala avenir na lobby ozo comprendre lobby po za la Gola ya lobby ozo comprendre ba mimio te po yo tika na poto yo sani oki mambango ke ka yo koka sandoki yo koka poto yo koka poto sandoki biloba monte ba obaya ba loba na TV mona bango na kayu ba okoka ka lolombo kodingo yo koma kuta lolombo ma trop donc Ferré Gola a bel et bien ba visa et ba onyo so ba eboza la confiance pour pesa Ferré Gola ba pesa bino confiance bino pour zong c'est la sincère ya ko kimate donc voilà tozawana na bino le 4 avril Gauloise gladiateur amoureux à bonne musique somba bien na yo parce que Jésus kitoko donc au bout kana kuté ba makengo boys déjà ba 9 kuna 77 déjà si ba so ba bien na bango ba lambe au porte de Paris ba bokula ka chuke lomboto ba président yes mama kambo ba sombi déjà ba bien na bango donc yo yebika merci pena o ezali Bob Djonga mon mère Bob Djonga merci na donc sali déjà Ferré Gola dan de colon merci na ba billet au sombi donc Bob Djonga merci belé et yemoko pe Djonga okula Patrick donc maître yo pe ya yo ngo wana merci na ba billet au sombi Bob Djonga na katsoka pe libanga na pas Ferré Gola na bosolo na politique donc na yemoko Patrick Djonga okula donc merci na ba billet aussi au sombi donc voilà quoi donc merci pena Esmabeka mon ami personnel ami d'enfance ya coupé tito comme batatani baboto tikolo so na te photo provoquer to so na no muke merci pena Edino image wazana simabili Edino image yanga ya palette ozagane toujours en collaboration donc merci pena Sheriff Kachiko ba soda Ferré Gola ba bi to somba ba billet to somba ba billet o etikali wana to somba de babi catégorie moko fungama ki Ferré azui Ferré Gola à Toto à Robert Sali il y a 20 300 personnes. Il y a 20 300 places. Donc ni a telo ko ana pena kindingwe ebeta beta kindingwe fimba mukolo kindingwe fimba mukolo talaka ya mukolo fa beta bango. Donc eloka mukolo. Donc timba Gaulois za muga bonne musique somba bien na yo. Kobuka na kutute ko zela kutute ngai na kindesha na funda bomona bino jaba solo. Bongo la meso moine ngela l'accès no croquis des gens de Jésus kende kuna ba billet yo sukozo zelani yo zelani somba bien na yo donc eloko ngana obeta sete somba bien na yo kaka somba bien na ona sombi billet ba musicien no so ba belebe ba délégation zo ndam ti to si ça comme a fait en semaine ti to comme samedi ba musicien orchestre nyonso na ba staff na ba chroniqueur na ba nani ba lobeli ba musicien tout bango tout na yemo ko faire Gola za parce que première répétition ça déjà week-end ce week-end là ce week-end à les 28 ans déjà toi la première répétition à Paris kobuka na kutu te somba déjà bien na bo mona bino mo dia kutu bon pour na public et les kebele donc ezalama répétition coulisse
Vous comprenez parce que tout est déjà préparé là-bas au bled. Donc tout est bon déjà. Chez Frère Ego, la coûte est ratakate. Donc vous avez un animateur, un prince d'Ango, un Goldberg, un Mona Congo, un Blaise créateur. Donc vous avez Jésus qui toque comme vous mettez somba bien na yonde. Somba bien, moi quelques billets qu'on a somba bien na porte na 200 €, na 300 €. Keba. Nambala simana dida sarino somba bien combien oye ba sous tango zila ko soma na porte so kataka obeta sold out te keba oyo okuta na événement oyo ekutana ga yo na dida sarina kebo yo somba bien ba somba na Genève arena ba bien na 200 balles ba témoin bazaliza makambo ko constater donc yango na obeta cité bo somba ba bien na bino boni atati weekend o ba chabiso pena kuna ke complet ba beta biso déjà sold out et ça la kitoko a danger donc merci na Chabani là-bas merci na Oezali Fabrice Mbala l'artiste et na passe na prince là-bas donc voilà chapeauté et na yemoko ezali Jires Mongo le champagne na PDG Chico Bolebe na masala nga pe PDG Gelor Bangombi Yves Silou à Congo mon ami personnel ami d'enfance Yves Silou mabele ya mboka donc voilà somba bien na yo golo somba bien na ko buka na kutute ko buka na te mon ami ko buka na kutute pote zongi kitoko ngebe pote zongi ngebe trabe ngwangi pote zongi ngebe ale bazame wa vejera wasala pote zongi ngebe aussi wasala pote zongi donc abuka na daya donc ko buka na kutute donc équipe ba aussi déjà si ba sombe ba pied na bango donc toza wana les 4 à part wana les 28 oh déjà toza na page Jean Sikwim na madame na Sarah matete ko ya te toujours na Villeneuve Saint-Georges na Henri Bois Colbert avec les managers Lambe de Porte de Paris na yemoko bokula kachuke lomboto toza wana les 28 oyo bana 9 kota ba Frank Keto kota bana 9 kota ba makengo bwensi kuna kota ba makengo bwensi kuna kota ba patou pakezile kuna donc faut bimaka déjà bana 77 kuna tout il faut bokota déjà babi eko yinda mabe o ezali ndeka ke yinda ki pa falone kele falone zola na Villeneuve Saint-Georges na même place kaka toza nango su wana donc na Henri Bois Colbert na Villeneuve Saint-Georges soirée de gala qui toko donc clotika moi de la femme maman lata liputa no papa lata costume beta bilamba na ondo beta ka beta costume na obanine bataya ka ya bataya swag bo lati costume na pena donc vidi pena donc na taille no kitoko soko lati costume la mana bien vraiment moi moi pese les buki to zesu na tina ko chaba mfunga te quoi donc lata bilamba na yo ya ka cha sur balance na yo préparer bana G5 na Paris ba Patrick Epete ba Arko Makaya ba Rigen Dombele donc ya Tania Boudi donc ba Marie Arko Makaya batuni ba yemoko ba Guilhem Aindou les mannequins de Paris batuni ngana tuna bino soki subo sombi bilamba nga lekel nga déjà mbangu kuna déjà bomona bino na sala déjà ba bloko nga ba shop nga mo va d'Europe déjà na lekaki déjà na côté puis moi ba côté déjà à Paris wana na bimsai déjà ba fuksa ki kotaki ba makwini pe kotaki to kana poto papa on vit qui seul fois vie yango ka yango oyo zo somba trop zo kanza papa yo moko kanza ya yo tina kana kanza yanga yo za nzambe na nga yo ebisima na nga yo makamna nga na sala ozo somba bilamba trop bino na biloba lobeloba la ngota eloba na ngota dino image biloba lobe ko boma bato eloba fumo banga mo tala nzela na yo moko zo sala donc po yeba nino sala donc bana 4 bana jet set mobimba équipe eza au complet ba ozela bino na Paris donc yamba somba bien na yo somba bien no after monsieur Cezali ya yemoko mokonzambo ka faire gola les padres na Chico Mabelema mais ba sale libiso na champignon wana ya kitoko ka les 4 wana donc après kaka concert direct after ozo comprendre to kutana kuna after eza moko donc oya yemoko faire gola les padres na moto na ngai Chico Mabelema mais donc bazana after eza kitoko wana donc na champignon mama na salle moko kitoko tozana faire gola yemoko ozala wana en place donc tozana avec les managers beaucoup la kachuke lomboto et yemoko Yves Bonga basimbi déjà masolo wana donc biso tozaka pona communication na ba koko papa Anor tozana to lo bakaka biso to lo bakaka donc boke banga pe na lo balanga te po na za mandia te bo mona ngati na ba TV wani d'abord je travaille j'ai mon permis j'ai na papier na nga na nyoso un bon français ko za na mboko passeport rouge déjà possible mona biloba lo bapam biloba lo bapam botika biloba lo yo kuno zo lo baloba oye kuta kumba bakara na batafe na biloba bakana ba permité bazaka na banini te mukande zate dede mombela bako kange pamba ningala na makama fere o biloko na yo ya ko lobaka donc kanda po maloba ngo ele 4 oyo
Oh, permis de conduire na yo, permis de conduire au yayo, permis de conduire au yayo. Hein, mukanda oyo. Mukanda oyayo, mukanda oyayo. Bino biloba lo boma bino dede mambera ka lo yenge alanda ka fere alanda bakamba fere bani bako refouler pamba banini. Yo baka ba refouler nga na mboko nga na passeport rouge. Nga na permis na mboko na mukanda na mboko na zwango tongo na bana na mboko. J'ai des enfants ici, des Français. Tu me dis quoi toi wesh? Comme toi, il faut pas dire n'importe quoi. Vous comprenez? En plus, dans l'affaire, go la pour la mendacité, dans mandia tengai. Vous comprenez? Je m'habille bien, je vis bien, je roule bien, j'ai ma belle femme à la maison, la mère de mes enfants. Donc, yom tabiloba loba muta keto, etalio. Oko kadede m'embêter, pour ça toujours pe na mo arrière na bandinga kingo ebi otatanganda. Donc, écoute na poto kutata famille na ngecha enkate bongo yosko lo bandeni. Nga babenga na poto teneti yo na yapi ngulu te ozoke otonga na banganda na bakwena pe surtout ya Willy Luyambula ko répondre sur bato na te ba oloba na banganda o dede mayombe lo yenge ya ko faire go la sala keni ngala na déjà faire pour na l'arte ndalanda ga pour na lolombo te. Donc ngai c'est l'artiste préféré na linga kae abetaka musique à sala musane kitoko yango na soutenir moi na soutenir o ba nga soutenir ngande na soutenir nde art ya artiste. Donc voilà wana ki moi entre guillemets to loba ika pour bato ba loba trop de dazanga mukanda de dazanga permis yoza na ngote ka biloba loba kena ko somba bien na wela to kuta na fijo ka faire golo mona. Est-ce que so kotisi pièce so kotisi pièce hein ata danger te ba biteke okende ka osombe lamba ya sika yo bando ya poto sokele ligalo somba blouson soko somba ngona deuxième mètre yo so koto somba blouson somba costume yo kenda va de ko sombi blouson sombi weston yo ko kamakambo to wana émission to tinda ka ba somba émission so to ndolo baba kambo to bolo ba banzela wana et puis ça biso kanda to vanda na plateau na vient na Joël photo me tenge to beta masolo wana bato nyonso bo ke bolo bana bakwen. Donc voilà encore merci les na plan na mosaka kuna na kisasa bravo félicitations asomi ndako na ye kuna songi ndako na ya komi pena bayer plan na mosaka donc mon neveu plan na mosaka na kini Brahamo. Donc bravo kitoko trop. Donc tous na bino ensemble somba bien na yo le 4 avril et ça concert mondial le 4 avril fait rigoler les padres à ko beta bilo kama donc na ebisi bino c'est très dangereux tara podium mais à la calcasi kanet maître Guis et les kaka di koloba mitu na bino ko bina ga diemba fait rigoler les kalikolo ba mitu na bino yemba ga mourir l'histoire keba ebisio. Donc voilà quoi. Donc Tati Luyindula na nenga Belgique kuna. Donc bambote belé Satibol c'est fondation Fosabo vive toujours bambote belé trabe ngwangi bambote belé. Donc bino tout batu na ngai linga nga na pesi no bambote belé ope oyoki libanga te koma kaka po bakombole ka belé obi kaka et mo kima ka banini. Donc na era émission merci pe na Patrick Nkuli et voilà quoi. Donc tout ça bino ensemble bana Belgique tout ensemble masalanga Adjani Cecile et na Belgique kuna. Donc papa belge parents belges papa belge. Donc voilà bambote belé tout ça nous ensemble. Merci encore na une fois na edino image makambo eza ebele boya bo somba ba bien na nobola tablamba kitoko somba parfait sur la malasi cha malasi loba papa Zahir et loba papa Zahir Jazz Kavula somba malasi na ya kitoko cha lata simis 3 kilo ya kitoko lata bakos na costume ya kitoko to akana mikili mo longo l'esprit ba vunga to tala tande to relax na ba Dan John to lembi kana Dan John to lembi kana ba Dan John to lembi na Dan John yo say wa yo bi griffa Dan John ka bi loba yo bi ga vexas na yo jiamba moto yo bi Dan John no bi loba o dede mamba leki yo banda ti lobi allez faire go la ka nde mo leki yo ya mukolo wesh kitoko to sali bongo somba bien na yo le 4 avril fête mondiale ya faire go la les padres ezapemba moto ke ko vuba kele ba faire pour na o ezali 50 ans d'anniversaire. Peut-être sur na after na Champigny avec des managers beaucoup la kachuke lomboto Yves Bonga Nathan Chico Mabele producteur et yemoko faire rigoler les padres to sali bongo kitoko ciao.